nakutana na ba makamo que non, j'ai été orphelin à l'âge de 7 ans déjà. À l'âge de 7 ans. Na rébellion kota, baboma, papa, maman, bandeko. Moi je vis dans mes yeux comment le rebelle violait ma mère. Ah bon? Après avoir lui violé, chains étaient dans vagin, katé ma belle, kolo. Yozotal. Baboma famille mobimba, je suis le seul, oui, je suis le seul au yatikala. Vous avez cadé? Naza mona suka. Au yatikalaka na bongo. Babu bandeko nyos. Les mêmes jours et même parce que ben les système beaucoup vendre au soutien ba 14h moi ça c'est bandi. Kune hôtel bo éviter. Guerre pe bandi au soutien 5h du temps pe ba rebelle bazo inazam. Parce que degré à souffrance be esprit to koma ki nango to ndima to koma ba mai mai. D'accord. Vous comprenez? Moi j'étais mai mai. Balongoli biso bilamba ba zui posomo wa nyama ba sali ba cérémonie mai bandi otoka ba tie biso ba bandi lamba biso ozozika te na kati ya jour. Oui, ndo moni ba mai mai belé. Moi je vous dis ce sont des choses que moi je palpe. Parce que tango esprit ane kotinga na komani na courage moko do naza so na mobangi te. Maintenant place tozalaki et considère que na kena kendo sukola na longoli bilamba na koti na mai. Après même pas 5 minutes, la moni mai est changé couleur. Na yoki mbongo suke zobima na mai. Moïse. Parce que Moïse ko ki mate mon fils. Ngai nzambe naza na posa na yo. Parce que na Swahili, est-ce qu'on a jua pourquoi miri kwa chaka muzima? Esprit ya papa na bino ezali akati na biso. Bolingi na tourner ba questionner. Bon, wana esprit de mort. Wana eza prophétie nzambe te. Un mort ne peut pas être en contact avec un spirituel. Limisama. Molimo papa na bino ezo ebisanga. Ke muto asala kapona kufeza mama na bino. Parce que maman na bino akoyaka ki makambo na camarade ndende place ba profita ki pona ko avoir ya kufa. Soki muto a invoqué muto akufi. La Bible les a défendus. Qu'on ne trouve pas chez vous les gens qui invoquent les morts. Moi je suis un esprit, un prophète c'est un esprit. Dans Ézéchiel 37, Bible zoba la main de l'Éternel me transporta en esprit. Un prophète c'est un esprit. Batunda bazotanga Bible malamu te. Parce que ceux qui n'ont pas contact na mort. Il y a des prophètes qui ont l'esprit de Python. C'est-à-dire l'esprit de Python et l'esprit en Zambété. Un prophète c'est un esprit. Un prophète il peut faire la voyage en esprit. Un prophète il peut voyager en esprit. Tout est possible à celui qui croit. Voici l'occasion de commander ton année 2024. 3 nuits exceptionnelles pour la traversée 2024. Voici l'opportunité pour reconquérir les territoires de ta destinée. Avec le bishop Mathieu Kalama de Libreville. Qu'on finisse cette année avec une grande victoire. L'apôtre William Kindé de l'Italie. Avec toi, les autres vont vivre la gloire. Parce que c'est toi qui as arrêté cela. Et le prophète Blaise Manzambi de Paris. La Bible dit, il nous a donné le pouvoir de permettre les choses sur la terre et les choses seront permises dans le ciel. Raison pour laquelle je t'invite à venir mener la guerre contre le monde de ténèbres qui attaque ta vie. Le 29, le 30 et le 31, où tout sera possible à l'église Casarema Church. La pauvreté va changer d'écran, le célibat va changer d'écran. C'est fini la souffrance. Fini le stress. Nakati ya États-Unis. Restons chez Lisa Loboko. Pona kolia biloko kitoko. Repas ya ban Afrika. Communauté congolaise. Communauté africaine. Ezala ba Spanish pe ba américain. Yaka odegiste fufu. Yaba congolais. Chez Lisa Loboko. Awa kaka na Champaign Urbana, Illinois, USA. Esika wapi okokuta meni lokola. Ntaba. Motu ya ntaba batula dongo dongo. Nkoba ya komweta pilipili. Mpakasa na Mosaka basambwisa yango na ngai. Tunanga nini ya? Musique douce, okolia okomela. Kasi, kobosana te, karaoke, détente, peb activité ya ndenge na ndenge. Mama Lisa, mufinuku ya États-Unis,
apesi bilengi na kati ya champagne yaya awa yaka olia madesu batula mabumu ya ngombe ya sexy awa nde epai bilengi elali stress na États-Unis abu o pia eyakania oyoki omoni ocomprendre simba kanga pe bombake adresse na biso ezali se moko 208 West Griggs Street Urbana Illinois 61 801 Liza Loboko mufinuku ya États-Unis nzambe ya makusa tata mama bisika nous zali na mokili mobimba communauté congolaise de manière générale na yeli sous pas na bino pour ko sala bino cadeau offre oyo ya munene ezali cité moderne Africa yango ezana sima na ngai awa. Ça veut dire que tous en amalo bande venu sur yango. Alors ma référence on a la zone sabino ezali zone économique spéciale de Maluku. So komi wana opusani monter juste na droite na yo okomona entrée Vodacom. Na entrée Vodacom wana ni okomona cité moderne Africa. So le ka Vodacom moke omoni cité moderne Africa. On a accessibilité bomoni mituka to yenango moko za jeep moko za mutuka ya se mais awa ta auto benga catch ana Kinshasa ba IST ba vite to yaka moto ekokoma nyonso ekokoma sans problème. Oye pour na la choix na yo. Je vous rappelle, batterie auto za koteka awa za la dimension à 20 mètres sur 20. Prix à 1250 $. Dans une dimension il y a 20 mètres sur 20. Bengangai rapidement na numéro Oyo. Plus 243 999 52 66 52. Qui a dit que Bandoule Kozonga te chez Djonga 3 azongeli base na ye na Paris oyo yesika bozalaki kolia komela pe koyoka ntule na niveau ya 2 fois te boyeba ke bilenge zongi na Paris na niveau ya kosakana te chez Djonga 3 awa chaque week-end bilenge zongi ya ndule à partir ya le 17 février 2023 ouverture officielle ya Bandoule Bokozwa chaque vendredi Suzuki Luzubu 4x4 grands chanteurs de mon pays à partir de 20h jusqu'à l'aube. Pe samedi, bokozwa CNN Alligator na baninga tout awa boko sepela joli kitoko. À partir de 20h jusqu'à l'aube. Pe dimanche sombele suka bisanga. Bokozwa Nokolias, Emile alias de Mingongo, la voix qui cloche et longo na wenge. Poussana tovanda en matinée live. Oyo ekobanda à partir de 18h tina minuit. Kasi tunanga inini. Kaka ceux qui aimaient la CDC. Mbala moko night club to boîte et fungwami à partir de minuit. Ti ba 5h avec DJ Bobo. Oyo akosepeli sabino na bandole pe na ambiance ya kitoko. Malolo. Oui frère, Babi Tchonga. Futur. Hein? Nous te reçons la 50 boîtes. La Katakin, c'est Tchonga. Chez Djonga Twanga Nantaba, Ezwami na adresse Oyo, Noisy le Sec, Nassime McDonald, numéro 25, chemin de Grou, 93 130, Ozamo Bimba. Chez Djonga Twanga Nantaba, Yangonde Zali mo boko ya ambiance, na kati ya Paris, pe na France mo Bimba. Bana King, Bana Dar es Salaam, Bana Poto, Bana Mokil Mobimba, Site FM Moko, Afrique Info, avec Franck Stemai, Yandankala, Twende. X-Bass, Marandura. Franck Stemai. En direct de l'église La Restauration, ici à Kinshasa, dans la commune de Bandalungwa. Merci de vous joindre à nous, chers amis fidèles téléspectateurs, pour la confiance que vous accordez bien sûr au programme de l'Africa Info. Je dis un grand merci également à tous les amis de Franck Stemai disséminés donc à travers le monde. Donc nous sommes aujourd'hui jeudi 21 décembre 2023. Alors les élections continuent, mais ici on va parler quand même avec l'homme de Dieu, l'apôtre bien sûr Moïse Kassongo, le visionnaire de l'église, donc je vous dirais même
l'Assemblée générale est bien sûr à Lumbashi, mais ici il y a l'extension de l'église, la restauration. Il est avec moi ici, l'apôtre Moïse Kassongo. Bonjour. Bonjour papa Franck Stemai. Alors merci pour l'invitation. Vraiment. Tu es mon église de Sefandi, à Kinshasa. Oui, oui, le Seigneur quand même, il a déjà fait grâce. Dans quelques mois déjà, 7 mois, 8 mois, quand même ça va. Nzamba Sungi. Alors, Nzamba Sungi, nini tindio na Kinshasa parce que yo osovandisa na Katanga na loba. Katanga c'est comment esika o église la restauration efandisa makambo. Pourquoi ka faut Kinshasa? Non non, bon, Katanga na benga ngoza là-bas c'est mon royaume. Parce que Zabisiko j'ai grandi côté est et le Seigneur nous a fait grâce. Nous a parmi bateaux bazar renommé na ville à Katanga. Bon, Kinshasa est la capitale. Normalement, Kinshasa, si j'ai bâti l'église ici, c'est parce que Banananga Mingi Bazana Poto, j'ai sali en passant mon fils Zadio Congolo ZK. D'accord. Maman, la maintenance en Allemagne. Je crois que Boébié, Azaba Maman, musique, Amboka, Wana, do Banananga Belé, Maman Nelly. Bangode ba destin babi papa, comme Ozana Lumbashi, Toyak à Kinshasa chaque fois. Et ça peut faire que Tokomi Kinshasa, au lieu de sous vol token de Lubumbashi, Kosambela, ça peut nous prendre, moi, Bambongo et Belé, tout ça. Comme ça, Fongo l'église na Kinshasa. Pour la biso bato poto tango tozoya na kin, tokutaka quand même église, à toza na Lubumbashi, mais église na biso ezawana. Et je suis reconnaissant na bana wana, oyo ba vraiment batinda kimbongo na bango. Toza na bandal quand même mon église na enza ko étage wana tout eza biso ba bureau eza kuna na sala ba chambre ba paya awa na kati awa ba kiti pe vanda ba tumsu pe ba vanda na kati ici ce qui débordement pe eza ba to ba vandi libanda to chetante et quand même ba sunga ki biso na makoki na bango to suis place on a construit et puis quand même et puis to bazoya ebele. J'ai aussi une fille maman moi otakipe France a la consacré dimanche où tu as logé le kolokuna na Katiawa. Donc vraiment Nakin ça va. Le Seigneur quand même il nous a montré cet amour là. Nakin ça va, le Seigneur vous a montré cet amour là. Alors tu za na bandeko ba ko tala biso to ba participer à l'émission mais avant to zo bandeko dalingina yeba vision oyo nini nzamba pesio église la restauration. Vision nini aux anango parce que ming bazana ming na domaine la prophétie ming bazana domaine ya je sais pas ba domaine belé yo domaine na yo ming ezanini oyo bato ba biso ba yeko tala yo ba yeko kutana nzambo ya yo ba kozalobiko na kozonga nanu mwa muke. Moi je grandi à Beni, je suis né à Beni, grandi à Beni. Na kutana na ba makamo que non, j'ai été orphelin à l'âge de 7 ans déjà. À l'âge de 7 ans. Na rébellion kota baboma papa maman bandeko. Moi je vis dans mes yeux comment le rebelle violait ma mère. Ah bon? Après avoir lui violé ba chains était na vagin ba katie ma belle ba kolo yo zotala. Oui, j'ai là je dis ba 6 ans 7 ans à Beni on a témoignage na ngeza na ba confrère na mususu na ba chaîne na bango na ebiki na kolinga pena sala tout ça l'émission moko sur témoignage nanga c'est très profond. Moi j'ai vu comment papa nanga bazokate mutune tintaba on est bakata kantaba na lichette moi tant ba tebele ba beta kama solo à est ngana kamwa parce que nous sommes des gens qui ont vécu la réalité à est. On a vécu cela j'ai vécu un peu de ba étape morobo ya vie. Alors on s'en sortira ndenge nini après ma famille mobimba je suis le seul oui je suis le seul au yatikala ozakade naza mwana suka au atikalaka na bombo babu bandeko nyos les mêmes jours et même à Katanga. Pourquoi batikaki yo? Je ne sais pas parce que tango bazoya ba bomi et comme ba osala ba discussion tout muwe huyo ana tout mwache huyo njo ule alikuwa sa chef wao anasema wewe uko na Mungu wewe njo banabeba carburant banaweka ndani ya nyumba banachoma nyumba ndio batumba ndako ba ndio pela moto tango bakei bato a quartier tango ba bimi parce que Beni za système boko vanda bo suki ba 14h mo masasa c'est bandi kune uteli bo ebite guerre pe bandi o sukata 5h du temps pe ba rebelle bazongi na zamba
ndenge benezala bongo. Donc on a vécu ces histoires là, ndenge za babikisanga ndenge na yeko. Donc batakati ba yeko zo na ndako wana oui babimisanga na kena famille ba papa. Ba yeko maltraiter comme ndoki tout ça quand ndenge za la rayon no bomonisa ba papa na yo tout ça. Na vanda na wenze ya Beni. J'ai fait plus de 4 ans, 3 ans na wenze. Na âge nous a kiamuki. Oui, j'ai vécu na vanda na wenze na Beni. J'ai grandi au marché. Donc on a l'équipe étape mon un jour on a bêta vraiment témoignage on a vécu ces histoires là et puis comment Lumbashi ndengeni rapidement parce que Lumbashi tant on a bimi Goma tant on a sina bandi ministère na Lumbashi parce que ministère nanga na banda na Beni après Beni Kisangani na Bunya Goma na fungola pe Bukavu na fungola Kalemi c'est vrai que Mombango mokala biso mbango mingi nde te yondo lobi na Beni wana ozo komola na wenze parce que famille maltraitée déjà ba para batiki yo à l'âge de 6-7 ans bana bande kwa quartier basungi yo ba ekotiko na famille ya papa maltraitance on est combien de temps tio bima libando ko machege maltraitance c'est toi qui na nete ça dit ça quelques ba quelques mois parce que je vivais déjà ba bilo mo ya pour nos ce qui bilo ko lié faut bango balié ce qui basili ici ndeba o bango batiki ba pesio. Pourquoi parce que notre papa ndazani tazali na fond. So ba papa na biso anda ko kipe ba famille na bango te. D'accord. Ozomona. Maintenant kanda wana esane te zongela kinga mwana. Donc j'ai vécu des histoires moko na ngamo na kokakite. Na kimaka. Na ndima kinala kana wenze kena ko lia ndenge nini? Bana ko lata ndenge nini? Mbula moyi bana ko sa ndenge. Omoni na batu bayebi na Beni na juste ville ya Beni ezala munene te. Ville ya Beni ezala muke. Siko na ba ezana mwa banganda, babar, ezawana tolala kamoni après clôture ya babar, ba 0h1 et tika la vide, rolala wana na se wana tellement ba mère wana bayebaki biso. Elle moko akotiko lali wana na tongo okombeli okombi obongiseli abimisi bakito tandeli pourquoi yo lali wana moi fufa pesio donc basi to so mesana na ba mama wana to bandi okola bongo do ba bi déjà bano ba shege balala kawa mo otikelo lala wana olali tongo ole ya kukomba yo so kombeli okombi obongisi olongoli basalite oche poubelle ozomona ye na tongo aye apesio peut-être qu'à moi quelque chose tout ça donc on a mettre yo so maman elamba moi elamba mingi mi tondo so elamba te en volé parce que au kota na zando boyibi elamba tout ça na ba mama tombola wana donc nous avons grandi ba vie à genre wana alors quand est-ce que kota na kina nzambe na vie ya modèle wana na yo kota na nzambe parce que na tango na kati ya groupe nazalaki nango nazalaki na bami ba shege tozaki na bango so camarade na biso moko noko na ye azaki na groupe ya ba mai mai. Ah bon? Parce que groupe ya ba mai mai wana e bandaki coopérer nzela ya Beni vers Butembo parce que Beni na Butembo na moto c'est 30 minutes. D'accord. So e bozana mutuka et ça peut prendre même 40 à 1 heure du temps. Vous voyez? Parce que azabandi coopérer na katikati wana parce que ba série wana ya bane wana bandako boma ba tout système nini mutuka soki zo ya bis ba arrêter bino. Bino nyonso bokiti bolongoli bilamba botikali mutakala babotoli bino nyonso baponi basi ba okena bango na zamba bakena bango na zamba ba libérer bino. Est-ce qu'on a même pas noko na bango parce que degré à souffrance be esprit to koma ki nango to ndimai to koma ba mai mai. D'accord. Vous comprenez? Moi j'étais mai mai. Vous comprenez? Tant to koti na babilo wana a même biso na zamba moko ce qu'on zamba wana ezali o l'équipe Butembo ozokende parce que avant ko koma Beni et Goma ezaka na babenga ngo pleine wana to lekaka ngo na mituka donc Monisco liboso Monisco sima mituka na bino ya ba passager katikati bakati si bino pleine de Butembo ti ba misibino na mboka moko bazobenga Kiwanja a partir Kiwanja nde bozui ba bis na bino moko boke Goma parce que pleine wana ba rebelle ba banda obimato. D'accord. Soit même biso na pleine wana na ba zaba ya kati komi ko fanda kuna te tokenda ka tokuta na oncle na ba. D'accord. Tant tokei balongoli nga bilamba tozaki au moins 7 à 6 personnes balongoli biso bilamba bazui poso moko wa nyama basali ba cérémonie bazui muzungu moko wa munene batie ba pelisi bakoni batie mai na kati mai bando toka batie biso bando lamba biso ozozika te na kati ya nzungu. Oui ndo moni ba mai belé. Moi je vous dis ce sont des choses que moi j'ai palpé do ba lambi yo na nzungu ba lambanga na nzungu mai ezotoka mozozika te
et puis basali ba cérémonie moko bakata kata banjoloko azui arme abeti arme na nzoto ba calibre wana pa idendi ezokota te azui lichette abeti lichette etengami siko basali ba cérémonie tanga bandi osala cérémonie j'ai senti comme un esprit moko ekotinga siko tango esprit wana ekotinga na komani na courage moko do naza so na mobangi te do atalika mwandenge ni na koki obanga te. J'ai vécu ces histoires là basalanga ba cérémonie ya kosakana te et après na yeko kota na mondo wana to badi coopérer banini ezala mission moko ba ka kotinda biso to kanga mutu na nzela azobima beni azokende Butembo mutu wana zalaka na ba autorité moko boy. D'accord. C'est vu bakanga fo ba bomaye sko to batami na zamba ya katikati ya Beni na Butembo na pleine wana te pleine sko ezanzela kokende Goma. D'accord. Sko kobima Beni Butembo parce qu'après Beni Butembo nde bokoti sko ba village après ba village boké sko boleki pleine après pleine kiwanza Goma. D'accord. Très bien. Sko na zamba on ezaki na mai moko ezalaka wana na kati ya zamba maintenant na senti que non na kende na sukola na mai parce que ba pesa biso déjà na air muto na koleka na air akobima Beni pona to bloquer to bomaye ni chose ezalaki bon. Maintenant place tozalaki et considère que na kena kendo sukola na longoli bilamba na koti na mai après même pas 5 minutes na moni mai changer couleur mai community moni total rekitala tala mai komi jarwan mai community ezopela moto neti ba biloko moko boy so na lingisko na kima na bima na mai parce que na banda ko banga te mais mukolo na santa mobangi kasi na lingi na bima na komo santima kolo kilo na zokokola musa makolo na kimate na yoki ngongo siko ezobima na mai Moïse parce que comme on a botama na ngo ezaki Moïse te. D'accord. Kombo nanga ezaka Saïdi on se comprend. D'accord. Parce que Moïse ko kimate mon fils ngai nzambe naza na posa na yo siko na Swahili est-ce qu'on a jua pourquoi miri kwa chaka muzima obi pourquoi na tikao na bomoi na ndima ba famille na yo kufa eza po no salelanga bisiko koti wana eza place na yote na zoko kokima te makole kobikilo na community bloquer place moko ozo comprendre directement mungwani bando babi kende pa pasteur tel ba pesinga adresse à pasteur je crois ebana na Beni c'est un papa parce que sur place na komo sentineti kati nange komi vide parce que je me sentais que kati nanga na zanga moko te après ba cérémonie ba salanga mais le na moment wana na okaki voir wana na komo sentineti na za vide il y a rien qui est dedans donc na komi vide kati nanga kobima nanga wana esprit nanga e koma ko conduire ngande na kende l'église wana na kima na leka place mama sa bazaki te na sundola nyonso wana na kima nde direct ti una na zonga na be ezaki na zamba na bibi Beni na ke na commune tozalaki parce pasteur wana zaki nde na ke tango nazo koma ka na église wana na kuti pasteur libanda bazaki na intercession na kati azo sanga bi mutoto yangu Mungu alinyambia utakuyapa nzamba ebisaki ngoko yao ingiako nde kokota na nga na église na koti na intercession délivrance na nge banda wana na sala na église wana plus de 1 année 7 mois na bimakate na zaka na kati église wow nde appel na nga place banda des places penzamba bandi olobelanga na ndenge na yeko sala ba voyage à Goma tout ça na ndenge na yeko ya Lubumbashi et aujourd'hui je suis à Kinshasa. On sent qu'il y a tellement à dire autour. Il y a beaucoup de choses. Il y a appel nayo, ils appellent moko malamu. Bande kopo bakima otikaka na zamba okutana na bango le susu. Na kutana bango bazali ba mai na mondo, biso tout ozali na mondo wana donc. Moi c'était l'appel de Dieu na ndenge na bima wana na yebate donc c'était l'appel de Dieu. Très bien. Donc nzamba benga na ministère nini? Nzamba benga na ministère prophétique parce que je suis du domaine prophétique dont il y a guérison. Domaine prophétique, moi le Seigneur me parle à tout moment parce que na parcours il y a histoire na ngata on a eu au Goma na bandi musala nzambe ce n'était pas facile. Moi j'ai été empoisonné à Goma na kufa na Goma bakot sandengo zo mona wenga na kufa penza mazongisa. Donc histoire eza mulai na yebi ke tokozwa temps ya témoignage kaka na ye na vandi na bandi opesa témoignage du début à la fin. Et puis j'ai des preuves ya muta sambelelanga eza représentant légal ya église ya Mepak. L'église ya Mepak nyonso ya Goma
Est Mobimba, ils ont l'église à Mindele, mais représentant à Goma. Donc je vais citer même son nom, et puis il est encore en vie, c'est un papa, tout ça. C'est un témoignage qui est un peu profond. Donc Zamba Beninga dans le domaine prophétique. Donc je suis un apôtre, mais j'exerce aussi le ministère prophétique. Alors, apôtre Moïse, il a plaisir pour nous. Il y a aussi une émission à l'élo. C'est très bien, mais il y a tout le monde monopolisé par ordre. On a besoin de pourquoi ils sont là. Un message ni à transmettre au peuple de Dieu ou à travers le monde, parce qu'on est suivi vraiment dans le monde entier et qu'on a le plaisir makasi nazo bande bonangai oyo bazana biso awa et ça la biso plaisir. Je crois que Gino Massam va nous aider justement. Oui, très bien. C'est mon micro. Bonjour mon frère. Bonjour. Olobi comment l'année? Comment on a Fabrice? Fabrice. Maintenant Fabrice. Comment on a Fabrice? Ça va? Ça va. Qui m'est allé? Non. C'est moi triste, qu'est-ce qui se passe? Makamboizali. Alors, Fabrice, dans l'église La Restauration, il y a pasteur Moïse, il y a apôtre Moïse, ni même yo awa, Fabrice. Merci mingi. Et loko nakoloba ememi biso awa, tolandaka apôtre. Tolandaka e, ndi tout monde a loko elekaka. Toi la problème c'est vraiment sérieux. Toi bi sérieux. Je pense pas tout le monde a biso et puis ça va nous passer. Biso, papa le biso, tout ça bangala. D'accord. Papa le biso, comme on est qui Joseph Falanga. Joseph Falanga. D'accord. Na commune de Chassa, oh il à reconnaître facile. Trois choses qui dans le magasin. Azaki mon moto bando mon ambo. Mais il y a qui quoi arriver jour mon corps à l'inga bima. Vous avez no ba mike na moto ka voiture. Papa a chez Moutoubo. Maman y est, bouger pour que vous fassiez un papa. Vous avez qui n'a mis tout cas, c'est Rob a mis tout cas, après lui, papa, mis tout cas, l'eau, on a une chose qui, comme un peu, c'est sur moi 100 francs. Ils ont qui sauté, et baby, monsieur, c'est tout, il fait dire qu'il n'y a pas bon. Dans un premier temps, tu as dit au soir, pour tout ce qu'elle a une maman. Si maman, tout le monde a biso sko sort na biso zani papa zaki mutando mona bon former ba magazine par exemple comme Nexus o mona lu on a fait or reconnaître en facile et yo beba ka oui le retour veut dire moi ko retrouver ba bien na biso ezaki papa ozo mona mbongo ezalaki souté ezalaki gérance en bête botsela ki nango gérance té lo que perda ka to perda bilo ka bon OK mutu keke touti magazine peli. Après avoir toutes les informations, que papa a qui n'a pas compte. Compte ça au mot tout le temps à ça la compte bancaire. À bomba. Donc mais quand on attend seulement batin les koluka koyeba. To éviter de retrouver une trace wala ndengeni. Dans un premier temps, tout l'anda pasteur, tout l'anda ça kolanda. Ndeko je ah ndeko boy makamna bino msouté beaucoup qui koyano papa tsabe ah neti boy vu auto mené on a petit ça qui est wana il a pas mon fan de pas bateau dans un premier temps maman quand monter maman ndi azwa biso maman qui n'est pas bandé puis qui dernièrement en église vu que ta la que ils a facilité boyer ben individuellement bouton besoin de côté na prophète tu y a tous là qui te si là si qui te si tous les ça beaucoup ba yambi biso terre c'est calme soit toujours le but est que y a maman ko tali mise pour vite ani lelo viki akima makamna et au sala mon constant de tout lelo par rapport que tu as besoin to yeba ba bien ou ya papa les biso surtout ko retrouver en ndengeni et suite un belé ngana kata classe l'équipe ndenga zana kwa kuikoloba et loko ça faut parce que banu ba ke mutu o sa kimbongo na ye na moyi tango kufi. Lorsqu'on a besoin de retrouver la trace, il y a un compte bancaire, il y a un compte camarade qui a coupé sa biso, mais ce qu'on a boué, on a coupé sa biso. Soit tu mouton, tu couilles à ces agarres. Papa Koufa, ça fait combien de temps? Papa Koufa qui a plus de 15 ans. Plus de 15 ans? Plus de 15 ans. Mais vous avez un espoir d'avoir retrouvé le Bilongo? Vous avez un espoir. D'accord. Peut-être sur le micro. Attention. Ma soeur, bonjour. Oui, bonjour. Vous avez courage parce que
On va retenir Bala Mamouké. Comment on est? Comment on a Trisha? Trisha. Trisha, Trisha. Trisha. Enchanté. Alors, maman Trisha, tu qui frère non Fabrice Ndengalobi, 15 ans après la disparition de papa, vous êtes toujours derrière, bah bien où il y a tika qui est dans beaucoup à bateau. Pourquoi vous sanate, vous continuez comme ça la recherche wana. Ni nous pesabino assurance que vous retrouvez. En fait, tout ça vraiment va être belé tout l'année là, on te luka to ba compte bancaire papa biso. Et puis tout ce là yebati. Camarades o bazaki comme ba camarade no biso to yebaka bando tambo na ye. Tout na ba papa na biki baby mambo wana ti. Mais le cas total qui l'homme de Dieu na ba réseaux sociaux tina ba tevali kaka. Aza capable ya solola na ba oui. A solola na ba oui. Oui. Ah bon? Ndine insisté à ses confrères dans le col l'homme de Dieu solola na ba oui. Nyo so tout monde en cas théâtre ti to kende non kuna to meko solola na yi. Le quoi nzambe na yi a salele grâce a solola na ba oui. Nzambe wana amika we et debiso na nzela na yeso ki okoko solola na molimo papa na ngai. Pour te trouver solution. Pour les seuls autrement te trouver zakai. Pour na mwenko ke luka banganga kokota banda kwa kisi wana et comme oké kuno tiki suna chance na. C'est pour ça on insiste qui quand même je te coûte là qui n'a été lobby ben c'est surtout zonga lilo et Dieu est bon de le te trouver. Alors, sœur Trisha, besoin on dit que tu es vraiment d'accord parce que la Bible dit qu'il n'y a pas de relation entre les morts et les vivants. Mais bien besoin luka muto sa kufa boyebi bino mo ke sa kufa. Bozo sala bozo luka kana nzambe te. En fait, ngai nazana kondima. Nzambe prophète ko aider biso. Est-ce qu'il n'y a pas de relation entre les morts et les vivants? Là je sais. Donc tu es bien. Nzambe tant qui makoki, yo c'est ça Lazare. Pourquoi pas ça à travers l'homme nae asola na mutu. Ah, c'est que ça papa? Non, que c'est trop dit. Tout ça pour ça qu'on est trouver la trace nae. Toye ba source liwana pour liwa papa biso kufati lo to comprendre ati. Abela te lo côté comme mutu na mutu kati mutu kokufa nini surtout ya mwana. Toye ba te nini sala pour kufa dans liwango uta wapi jusque là to comprendre ati. To tuna maman et lo kopeti. Donc trace exacte ba famille nae pe. Avant beaucoup de temps, le prophète Moïse, pendant que ça est maloba, et fort ni bossala pendant 15 ans. Pour retrouver la trace de l'eau pour la natika. Et fort tout ça là, tu bando luka bato bando tambla na ba camarades na to luka bando tuna bango to landela to tikola trouver une solution. Nde to vanda babiloko to tikala ki nango to perdre nyonso ba magasin nyonso tout et pela moto dans les vides. Lupang bande kone ba botelo ba bezaki yende kona bango biso papa biso kufi donc liwane bango nango clair c'est comme si ba mso ba comment ko accuser que biso nde toza ba responsable liwa papa la biso. Que biso te biso to ki wa biso to bande la souwa. Merci sœur Trisha. On va remettre la parole bien sûr au prophète. S'il vous plaît. Donc, apôtre Moïse a remis un peu sur Marambo parce que je ne sais pas comment on dit ma responsabilité, ma Kassiboye. Apôtre Moïse Kassongo, c'est vraiment en direct. Alors, on va quand même écouter l'homme de Dieu. L'homme de Dieu, Ndekobaye Komonayo, vraiment. Fabrice, Natrisha, Oyoki besoin na bango. J'espère que oui, oui. C'est très grave parce que 15 ans après la mort de lui il faut battre Babosana. Mais les sœurs sont toujours déterminées, frères toujours déterminés. Il y a d'abord cause à loi pour bango. Deuxièmement, pourquoi il faut ne pas ça là qui n'a mokili. Bien on est disparaître boy pelimoto. Ça dit que baby de manière dont ils a pinta madame mingité. Ni nyoko sala na moment où pour na. Non, Nzambe ba consulta kaye kaka. Tu sais, ce que moni batu ba komi na niveau yo, c'est par rapport à étape bazo lequel. Vous voyez, papa zaki na bozwebele, atiki babiloko, osituki magasin pelimoto ne balandela kinga, oye sali boye, biloko ebe, lelo bazo se retrouver même transport ya bango roya d'église, c'est tout un problème.
et bah comment t'as la vie bazala qui nango et aujourd'hui sokomoni omone bazolela c'est-à-dire baza mutozo tala bisika outi et puis nakoyoka ke papa tika babiloko mais bayebi place ezate nzambe ko consulter eza mabete nzambe ba consultaka ye pona koyeba même Saoul tango abungisaki pate ya papa na ye il était allé consulter un prophète pona koka koyeba mpate wana eza wapi pe ekendaki wapi comment il peut avoir ça. C'est normal, ce qui va y consulter Nzambe à travers un prophète que je suis, ba yeba liwa papa na bango et puis ba yeba papa na bango atika nini. Parce que j'ai voulu eleka na média parce que mon chaîne na eu un peu zolandama presque monde entier. Na lingaki pona bande komususu o ba ko peut-être ba kolanda parce que ça la en pleine émission pour la édification il y a église. D'accord, apôtre. Tant on a dit certes que Chalobi que Yoso la rana ba mort. Oui oui. Ngamoro na kufa. Zobangisa, izako bangisa. Ngamoro na kufa 3 jours, ba kotsanga na morgue. Il y a des choses zamba révélanga. C'est pourquoi je vous ai dit dans l'émission prochaine il fallait na pété témoignage nanga. Moi je suis na kufa na Goma. 3 jours basi ba koti singa na morgue et les jours bazo ko bimisanga des jours nzamba bazo utiliser mosala nzambe le bishop ya représentant légal ya mepak pona ya ko prier bembe zonga na bomoy de ezana makambo nzamba la kisaki nga moment na kufaki batunde ba mona nga na kufi mais moi j'étais quelque part et là où j'étais il y a des choses que moi j'avais vu et il y a des choses que le Seigneur m'avait révélé il y a des choses nga na mona deuxième monde nga na mona lifelo nga na mona bato ebele bisika bakufa bakenda na mona makambo ebele mona bakufa place bake et ba misozo mona akufi mais aza na prison akufi physiquement mais moli moneza na prison quelque part ebele donc moi j'ai vécu beaucoup de choses et si na kwa biso que non est-ce que biki basignon so bakufa ko balongola bazemi bakufa na kolongola zemi basio na esprit na bango eza na ba prison mais je te dis moi je vis ça naza na kati église naza na etumbelo. Je jure devant Dieu que je sers. Basignon so bakufa na moma kolongola bazemi ebele l'esprit na bango eza na kati ba prison. Ozomona. Makambo ezebele. Moi j'ai vu des gens que je croyais que des grands hommes de Dieu même sous bazana kati ba case. Ozomona case mo bakanga bato bazana kati prison bazolela. Le Seigneur m'a montré beaucoup de choses et le Seigneur m'a donné la capacité de parler avec les esprits. C'est pourquoi je peux donner l'exemple. Tango Yesu akatisi ngambo ya mai Bible zoba il y avait un homme qui on l'appelait légion. Pourquoi légion? Parce qu'il était rempli des esprits. Et Bible zoba Yesu asolola na ba démon. Ba démon bazoyebisa Yesu ke tosali nini Yesu abinini babando discuter na Yesu babondeli Jésus limbisa biso boka biso atana bangulu. Et c'est-à-dire si Jésus parlait avec des démons. C'est-à-dire, nous aussi, les prophètes de Dieu, on peut aussi parler avec les démons. On peut parler avec les esprits. Papa n'a pas sakoufi, oui. Mais on peut consulter l'esprit de leur père. Peut na solo l'esprit à papa n'a pas peut allober l'inga réalité. Et puis, qu'on solo la wana. Depuis, aussi, bon, na solo na bino. Oh, les deux, ceux qui 5e jour, ceux 40e jour. Boya, kaka, bakuta na ba pasteur nanga, ti, avant de faire un débat, na bureau, na solo na bango, babimi, na baki ba le feu l'écran en pleine émission. C'est-à-dire, je vais consulter, je vais invoquer l'esprit de en pleine émission. En pleine émission. Je vais invoquer l'esprit à papa na bango et quoi apparaître. Ah, ce que l'inga ta place aux ailes apparaître. Et puis, tout na papa na bango, après ça m'a d'abord bas signe. Si tu as aux amutamoli mokoyoka. Papa, tout en pleine émission. Je suis un prophète. Est-ce que vous avez papa Franck un prophète à Zanganga Nzambe? Oui. Prophète à Zanganga Nzambe. Na sepelaka mingi na bémission salaka na papa na biso général président Denis Lessi. Où on a invité na consacration na bana dimanche oyo ya lobby à Rosa le 24 à Rosa là. À Rosa invité papa Soli Kafuta yo pe qu'on a invité après kaka na peso invitation. Merci na Rosa. Où Rosenga au filmer image wana les capé et ça là bien. Donc je vais invoquer l'esprit de leur père, bah on peut s'en combo, na ko invoquer pendant 3 fois.
et puis esprit eko apparaître na kolobelo esprit eza wana ekobanda opesanga basigne bango bayebi parce que je sais qu'avant papa na bango kufa déjà ozalaki déjà majeur oyebaki déjà donc l'esprit va nous parler de signes oyo bango mo bako comprendre que oui c'est notre père qui parle au prophète et le Seigneur va révéler ça en pleine émission sans problème. Moi je vous laisse la place. Non, il faut Zala. Il faut Zala, donc il faut Zala. Je vais travailler avec eux. Bolobi Komba Papa Nani. Falanga José. Masobra Sakalaba Shandalaba Santalaba Kia. Lo Sabla Shikalaba Saya. Falanga José, Falanga José, Falanga José. Masobra Sakatalaba Zinderebo Santalia Basaya. Esprit à Papa Nabino Eza Musike. Eza Nakatia Kopusana. Falanga, tu as dit Falanga José. Falanga José, Falanga José, Falanga José, Falanga José, Falanga José, Falanga José, Falanga José. Nazomo na bakunda ye wapi? Bakunda ye na Matadi. Bakunda ye Matadi. Parce que nazomo esprit na yezo uta Matadi. Bakunda ye Matadi. Merci cher Saint-Esprit. Falanga José, Falanga José, Falanga José. Falanga José, Falanga José. Nazomo nazalaki mbinga mulai mwindu. Mulai azana mandefu ebele. Falanga José, Falanga José, Falanga José. Merci cher Saint-Esprit. Esprit ya papa na bino ezali akati na biso. Bolingi na tourner ba question nini. Olingi na tourner question nini parce que azolo belanga wa. Boyoka papa na bino azolo belanga. Na 2004. Na 2004. Ezalaki précisément na mboka ya Mwanda. Bino bozaka na Kinshasa. Bokaka sango ya accident moko asalaka na mboka bino. Babetela bino. Azolo belanga eza ba signe papa na bino azopesanga. Eza na accident moko papa na bino asala. Nzela ya zobima vers Mwanda. Asala ka accident. Anataka kobuka na mazokaka, maman na bino azwaka choc. Ozo se rappeler na dans lokolo. Yes. Falanga José. L'esprit de votre père est en train de me dire ceci. Na mukongo na yo. Kokita muki a partir à ozana tache moko ya noir obotama na ngotile le lungwaka te. Ezali ya solo to lokuta. Donc on l'accès à la caméra. Zala kimia. Merci cher Saint-Esprit. L'esprit de votre père me dit pour toi la fille. Yoze minawe zaka ya mapasa. Me kobota mayondo bima me lipasa na kufa. Aliana ngaba mbisi. Na ba restaurant belé. Na yena Mambo Galaxy. Na kuti poisson. Tala mbisi. Mbisi pe ya mwana te. Haza minerte. Haza mukolo. Ndoboko liango familial. Botondi. Mbisi basangisa na crevette. Kaka ya mbisi. Basangisi na makemba. Basangisi na poivron. Basangisi na céleri. Basangisi na pomme de terre. Basangisi na munganza. Donc mbisi azu vitamine. Bazali susu. Na ngulu. Bazali susu. Makayabu. Brochette. Oto bengi kamundele. Mayebo. Ndo biloko nyonso mboka. Pas Galaxy Mambo tozolia. C'est Mambo Galaxy. Azo sala pana bana mboka. Yango wana congolais pona esiko yokolela or que ba congolais to yebani. Osali 6 mois bo bundi na propriétaire. Tie musapena lisu. Mais Galaxy Mambo 8 ans. Quel restaurant? Et ça musicate. Au numéro 137, rue André Carman, à Aubervilliers, composez vite les 07 53 28 89 07. Galaxy Mambo, c'est du waouh. Oye biango? Yaya oye biango? Zeb na ezakia?
lipasa na akufa mokola kobotama me atikala en vie. Vous reconnaître ngo. Ok. Est-ce que vous avez papa na bino alobela bino ni? Merci, cher Saint-Esprit. Je suis en train de voir dans mon esprit. Mon papa na bino ezolo belanga. Ezana abbé moko ya catholique. Comme on est Jean-Marie. Jean-Marie on a banda koye pa na bino mingi. Même ko prier la kabino. On a bozapi. Jean-Marie atikala na ba document ebele. Oezo tala ya makambo ya buzu ya papa na bino. Molimo papa na bino ezo ebisanga na moma oyo. Même abe wana aza même na document lopango moko papa na bino asombaka. Lopango wana butikala koyeba yango te. Aza même na ba document ya makambo ya mbongo ya banque. Molimo papa na bino ezo ebisanga abe Jean-Marie wana azawa te. Mais nazomona basi ba mitaille déjà. Est-ce que vous avez une façon pour retrouver abe wana? Mais yo ko reconnaître maman na bino azabi. Luka bo kutana na maman na bino bo ebise aluka abe Jean-Marie. Abe Jean-Marie wana basi ba mitaille ya longwa déjà Kinshasa. Abe Jean-Marie nda tikala na ba document ebele ya papa na bino. Parce que je suis en train de sentir, merci cher Saint-Esprit. Molimo papa na bino ezoloba. Bo bangelo ko moko te pe bolenga te. Bilo kwa ne komona na facilité parce que abe wana za muta confiance. Molimo papa na bino ezo ebisanga. Liwa na ya lingaka kokufa te. Baninga na ye bakotisaka ye na kati ya association ya kisi ya mbongo. Na kati ya bafere bandi kosala mélange ka ona kisi ya mbongo. Molimo papa na bino ezo ebisanga ke muto asalaka pona kufa eza mama na bino. Parce que mama na bino akweyaka ki makango na camarade ndende place ba profitaki pona ko avoir ya kufa. Il faut mama na bino bolite lobby boya na mama na bino awa na kutana ne na kati église. Eza mama bomi ete mais le fait kabimaka na camarade ne bakoya ki makango nde efungola ka porte o ba resiraka pona baboma papa na bino. Parce que papa na bino akotaka na kati association ya bato moko banda kosala bakisi ya mbongo na kati ya ba commerce ba bandi kosala. Parce que votre père azaki muto ba faire et ba trikaka e pona baboma ya va mais tout bazuela ka occasion à partir maman na bino. C'est l'esprit de votre père qui est en train de me dire. Merci. Et puis molimo papa na bino ezolo belanga pona bondima makambo eza solo. Après kokufa ya papa na bino maman na bino atikalaka na zemi. Atikalaka na zemi zemi wana elungwaka. Après kokunda. Eza elembo azo pesanga. Et votre père il est en train de me dire bo bangelo ko moko te. Boluka maman na bino bo sala nyonso bo retrouver abe wana Jean-Marie azana ba document pe abe wana ebite ke papa na bino akufa parce que tango ba mitaye bisika kendaka perdaka même ba contact ya papa na bino. Boluka façon nyonso to consulter pona toyeba Jean-Marie azala mais ekozala posa il faut maman na bino azala. Faut bolite maman na bino aya et to kota na profondeur à consultation pona toyeba. Est-ce que bozana motuna musubo kotuna papa na bino? Motuna nini? Olobi? Merci. Molimo papa na bino ezoloba bozala kimia. Diwa na ye akufa na volonté na ete maman na bino erreur asala akweya na camarade na ende place ba voir parce que banda ko luka ba triquer depuis longtemps. Babanda ko kate. Et papa na bino azo ebisanga.
na monde na bango babanda ko préparer que mwana na ye ya mobali yo ndo remplacer na monde wana après yo kokufa na ye. C'est pourquoi zo bisanga na yebisa yo ozo remarquaka na bandoto no mingi soko zolota ozana mai ozana zamba ozana ba place moko comprenaka te abezaka bandoto te eza makambo esalamaka na molimo epe oremarquaka na bandoto soki ata likambo elingi ekomelo na ndoto komona mutu moko aya sauve yo abiyenda bundela ko mingi na ndoto e place aza azwana no place aye kopema te depuis akufa ti lelo molimo nezo yangaika azwana no place ya kopema te. C'est l'esprit de votre père qui est en train de me dire dans mon moment tozoloba. Avant na zong sa molimo na ye et zong a place à outil. Est-ce que vous avez une question mususu bien toi arrêter à tous la maman la bino tanga koya. Maman na bino ayebi abe wana malamu pa yebi koma koki kolandela babe babunga kate pona ba retrouver azaka kana akuna Congo. Mais dans la province, c'est l'esprit de votre père qui est en train de me dire. Merci. Papa n'a pas de belanga sous nebi sabino. Bolé la te, bozala na courage. Atiki binote aveya kalikolo na bino. Parce que même baninga ne baluka liwa na bino. Azoe bisanga. Alobi na 2019 na mois d'avril. Oya moi c'est abelaka maladi makasi wasilaka na makila lengaki akufa. Abi abundela ke bitumbana na molimo pona kobikisa ye. Abi bo bangelo ko moko te. Bo retrouver abe Jean-Marie. Akopesa bino ba document et makambo ebele ko changer. Tozong sa molimo na ye. Lo sablo shanda la basaya. Luza. Merci cher Saint-Esprit. Que le Seigneur vous bénisse. N'habitez sur Rosa la Moutouno, retourne à Bissou. Ils ont exercice de facilité. On a besoin de comprendre. C'est l'esprit de leur père qui vous communique ça. C'est l'esprit de leur père qui est en train de me dire. C'est l'esprit de leur père qui est en train de me dire. Parce que l'esprit de papa n'a pas de katia botelengana. Ils ont une place fixe. Ils ont nous poser. Et puis place à vos Québec. Pourquoi place à Kimia, il faut nini? Akufana onata nzambete. Et puis ce que moi je vais vous dire, mutu nyonso akufaka na ta nzambete azaka na place te. Ah bon. Et pourtant les wanzambe ne mutasinyaka ngo mutako kuva non, Dieu, non. Liwa nyonso ezaka nzambe nda sinyanga te. Parce que neti papa na bango aza moto akotaka na asa teka âme na ye pas diable. Atekaka âme na ye. Après koteka âme na ye asa partenaire qui na monde mususu. Et na monde on a ba triquer ba bobi. Ça ce n'est plus la volonté de Dieu. Nzamba kotaka te bisika muto asa sala alliance. Soki alliance ezate nzamba kokota. Mais bisika alliance ezali nzamba kotaka te. Soki ne tengana zabu na side des alliances na diable. Atala lingina kufa nzamba okota te. Il faut na renoncer na alliance wana na kata yango na zongela nzambe ne nzamba kotelanga. Ndomo ni Bible lobi eloko nzamba liya muta mukela o kabola ngote parce que yenda lié. Mais prophète apôtre. Oh salia les incarnations te que cela n'a pas esprit. Non, moi je suis un esprit, un prophète c'est un esprit. Dans Ézéchiel 37, Bible zoba la main de l'Éternel me transporta en esprit. Un prophète c'est un esprit. Batunde bazotanga Bible malamute. Un prophète c'est un esprit. Un prophète il peut faire la voyage en esprit. Un prophète il peut voyager en esprit. Un prophète il peut donc azamut nganga nzambe na terme malamu azanganga nzambe. J'ai invoqué l'esprit de leur père. Pe bando pe sanga na ba précision na ma signe. C'est en pleine émission. Yo mo mone bazole pona ba comprendre la réalité ni ne ka mutu abomisa ye mama na bango. Mama bomi e boyete mais le fait ka koya na camarade ya mobali na ezoka ne banda ko luka koma ba kokyo bomaye. Ba triquer na biloko na bango. Parce qu'on zela bazole à partir à moi. C'est pourquoi na vite en mobali moi s'il faut à la sur na moi so zobala.
liwa ya bagra ebele uta na nzela basi liwa ya bagéant ebele uta na nzela basi. Prophète, nous sommes à la télévision. C'est vrai, Moli Mwanza metinda ki to salango en direct na télévision. Mais ba révélation modèle. Bazana ba tante, bazana ba oncle, bazana ba famille. Ba révélation modèle. Ils ont tumba mboka te. Non, mais nga vana sa le loko na lobaka parce que ba ki na maman na bango na lobaki moi je préfère les canaux médias. Na salango na médias, ils étaient d'accord. Et si papa na bango ezalaki a etelemaki awa. Au moins na pesi na détail papa na bango ndenge di nazalaka. Na pesi na détail, il reconnaît son père. Ça dit le problème est que un prophète Bible zolo ba nzambe atindi ba esprit mabe e uti lola et kititi ekoti na nzota Saoul et bandi ko agiter Saoul. C'est-à-dire nzambe aza maître ya l'esprit mauvais na maître ya l'esprit bon. Dieu peut utiliser les bons esprits et Dieu peut utiliser les mauvais esprits. Yesu azo solo na ba démon. Ba supplier ye loke la biso matinda biso na bangulu Yesu abi ça va bokene na bangulu. Donc et c'est le moko on peut rien forcer. Un prophète c'est un esprit. Et puis pour ton information, un prophète c'est quelqu'un qui a mal compris. Ce qui va comprendre le prophète, il n'est plus un prophète. Un prophète va comprendre na kayete. Azaka mutu moko neti liboma, neti théâtre, neti bagé, neti lokuta, mais réalité c'est ça. C'est ça un prophète. Un prophète va comprendre na kayete. Mais alors, une question va tourner tout ba ndeko ba tourner kiawa. Abe Jean Maria suna kinte. Isika kenda et yebanite. Ozupe révélation ici kazati bakosuka wapi. Maman na bango, c'est l'esprit de leur père qui insiste que maman na bango aluka javari. Ça dit ba wo kene na diocèse place abe wana zalaki parce que abana banda koye pa na bango ndenge esprit ya papa na bango elobi. Ba kotuna que non peut-être ba mitaki place tel ou ya komi na mboka tel. C'est facile babe ce sont des gens bazaka bien organisés, c'est pas nous comme des pasteurs. Aux andekendeke obimi sans trace mais bato catholique bako mité mutu na bangote bayebi ke abetel aza place tel abetel aza place tel donc c'est facile bazoi c'est l'esprit de leur père qui a dit donc jusque là bien na bango ezali ba bien na bango ozo moi sourire na mon ndamba bilo c'est mbongo na bango eza na bango ndenge esprit ya papa na bango elobi moi je ne sais pas mais c'est l'esprit qui a parlé que aza na mbongo atika na bango mais ba document wana ya ba preuve ya ba nini eze pa be wana na dopango moko oyo asalaka me document vandaka na maboko ya père catholique wana oyebi ke bato ebele dans le temps bandi kobombisa mikanda na bango pa babe ya catholique na ba couvent vous comprenez donc avec cela ils vont retrouver ça facilement mais dis-moi source à liwana et c'est leur maman là on va être clair parce qu'avant conseil ko pesa bango conseil nga na kopesa bango ezali que relation à bango na maman na bango conseil nga na kopesa bango ezali que papa c'est akufi akozonga ka invité et ce que je peux encore vous dire c'est que maman salaka yango c'était na sa ignorance akoyaka mais asalaka yango volontairement c'est-à-dire bo memela e rigueur te elle est votre maman. Ce qui est important en ce moment ezali ko récupérer d'abord ba bien na mbongo wana etikalaki. Mais avant de utiliser yango, il faut d'abord revenir chez les prophètes. Tout sambelila yango parce que biloko papa tika et pour moi, ba magasin zika, boyebi pourquoi zika te? Parce que l'esprit de votre père, il est en train de dire que yemo kwa kota na ba monde nae asimbarakis. Asate kaka ame nae. Maintenant, lorsque vous récupérez ba mbongo ya makila ya batu, il faut qu'on sambela pona yango, qu'on sanctifie yango parce que Bible lobi tout est sanctifié par la parole et par la prière. Ba sanctifier yango et à partir nango bokoki ko banda pe ba faire mususu et puis nzambe pas accorder mais côté à maman c'est que moi je peux vous dire et c'est le passé et ça erreur et salama ayebaka te akoya mais ayebaka te ke baninga na e eloko bazolukelelanga eza pona eloko songolo pakala te. Tu vois, les femmes sont toujours comme ça. Donc de mon côté c'est que moi je peux vous dire calmez-vous et beau me mariguer na maman te elle est votre maman.
Papa Sakoufi, la personne qu'on va protéger pour le moment, c'est celui qui est en vie. Donc c'est tout ce que moi je peux vous dire. Que le Seigneur vous bénisse. Je crois que avant qu'il n'a ressemblé la pour Nabino. Et puis. Avant tout ça, la prophète n'a pas sa parole. Nous avons réaction après exercice au salaire, on a esprit papa na bango, on a moni Trisha, tout dans la Trisha et puis tu reçois c'est na Fabrice. Trisha, s'il te plaît, aux forces. Makambo memaki bino awa na o esalami. Vous avez recépé là, et là on nini oyo moni qui en tout cas esali bino plaisir. Bon. Et là, il me met on a un monde qui est salinga bien zaki. Ma cambonnion surtout prophète saluvisé solo. Puis bah si nous surtout oya lobby, eza auto vivre pe o eza sur les réalité le kuta mon côté zankat. Mais pour la maman on a habité. Ata prophète nda lobby to me mêler regarder. Na habité na vie na ngai so no za suna e bien. Non. So qui na cause d'année bien c'est pour la première temps pour notre trouver solution, trouver mais c'est la bé mais maman. On comprend maman botioté quand même hein de côté ça. C'est maman de la source à malheur na biso. À la source à malheur c'est l'église c'est le passé. C'est le passé. Mais du moins papa n'a dit mon papa n'a bino ndé révélé. De ce côté là moi na rossé na bino ezali que vous avez pleinement droit parce que oya sali ayeba kiteni nazo sala enzoka nde ba trika ki papa na bino ba ba camarade naye batu bino bokoki ko approcher te ce sont ses camarades bo consulta bango ba ebisa bino vérité ba lobati mais aujourd'hui c'est l'esprit de votre père qui vient de parler de mon côté boza ba to ko limbisa mama na bino boluka nde toyeba abe azawa et bon récupérer ce qui vous appartient comme votre richesse. Merci, Trisha. Fabrice, je pense que Nzamba Sali a exaucé prière Nabino, par le canal de l'apôtre. Nanyo Sotolobi awa, Nanyo Sotoyoki awa, Nini Kogoloba. En tout cas, on a posé voix na yo penza. Ça l'effort. Aux amours c'est mon bali. Si na oloba na mutema ya mawa. Tozo ka ote Fabrice. Si nazo loba boye, naza un peu mutnyo so mo na ngai. Souffrance. Souffrance sur les qui na vie arabienté. Là besoin ka kantori tout fait plus quoi là. Si na sana oloba bona oloba pe na mawa na douleur na mutema. So moni moment mo bali ya obimisa boye seke. Passi. Quand on dit passi, ndakola la raté, moi be sika itangaka. Exacté. Ngana lobaka ya mukusia. Ba oncle Baza, ba tante Baza. Ba oncle Baza, mais de balobara, mutako s'occuper na yo, le roi papa no mort na exacté. Sans soi na soki ke ndaki jeune mususu ezake. Rosa makanisa mabe na rosa bwende na zawete. Na koyi komi me mama, mais je crois Nzamba Zali. Nzamba Zali. Mukano nae vérité nae et mon na pole. Nini bokoloba pona apôtre Moïse? Otoloba pona apôtre. Nzambe nae ndinga talisi na ba jour obiso to beti awa. To linka pole monana. Pour sourire tout ce qu'appelle ko la baninga. Kolobaka yango. Merci beaucoup Zongsela apôtre micro. Apôtre, nous sommes presque à la fin. Naebike bandeko bazui quand même réponse na la question batuna kiyo tu on a souci bazaki nango. To moni biso nyoso makamnenge leki na beki bandeko ba réaction na bazo réagir na ba commentaire. Alors avant de boucler dossier oyo na oki conseil au PC bango concernant l'armement. Et puis pour bandeko batali biso bako mona ngota musu na ndenge bazo mondela ndenge molobi prophète a toujours incompris. Pour nous, au thème il y a ce qu'on a bon pour nous surtout au taliban élection. Bon, ce que je peux dire na bande ko bazolanda biso eza que Nzambe va consulter kai. Ya koyeba pour minga monyango bondoki, minga monyango. Non, mais premier sorcier c'est Dieu. Tu sais, eloko zobo mabatu beleza manque à connaissance.
kobandana maître na bango qui est Satan le diable kokita tina ndoki muto akela enani Nzambe. Parce que quand on a jeté Satan sur la terre, il était parti avec son onction. Dieu n'avait pas récupéré l'onction. Et ça c'est que Nzambe a récupéré qui onction na ezaki na kati ya Satan, nde Satan qui ko créer ya onction. Non non. La puissance o ezaki kati ya Satan, Satan kita nango. Nzambe tika enango. C'est-à-dire Yakoye bezali que Dieu il est le maître de tous les esprits. Ngamoro na kufa 3 jours. Makamona mona muto ayebi yango te. Ngane na betali solo. Goma mobimbe ningana. Et tant on a fait ça témoignage na confrère na bino Chic Mukadi ya Chebiso TV. Eza na batu o bayebinga, o bayeba quand même pas na biso na Beni, na États-Unis, ba Canada, ba benga ba témoigner. Babi ya solo toyebi histoire wana toyoka yango. Oso comprendre. Oui. Batu bayebi yango. Donc ngamoro nanu naebi ba étape na leka na vie, naebi ba réalité ya l'esprit, naebi et puis Jésus, Dieu il est le maître des esprits. C'est-à-dire on peut invoquer l'esprit. Nango pe ce exemple moko j'étais à Lubumbashi nazo na komi na station moko na golf météo 1 na moni na station ya Jenny maman moko boye na Lubumbashi na ke ko somba carburant na station. Na moni papa moko aparaka ki mutuka batele carburant linga kende. Natali na moni nelongine makila ebele zotanga. Na poussani na toke. Si vous voulez papa je suis un prophète, je voulais vous parler. Ah vous les prophètes, non non, na ko se mbongo te ngape na car na vie nanga. Prophète nyo so hotel monsieur zaka ko se mbongo te. Ah non, moi si na lobi non non toyo kenan, na bise maman. Mais maman ba non église, na zo moni moment bozo cha carburant, moni makile longine mobimba. Je ne sais pas pourquoi. Mais dis-moi, na station yo ba yebinga. Mukolo problème est que ça m'a besoin d'en pour ça botou na station ba repère sa bino numéro là. J'ai oublié, ça fait déjà 6 mois na yo appel maman on a kenda ko lukanga na station mobali akufa liwa ya brisque. Mais na pesa message na lekananga. Ça dit Dieu il est le maître des esprits. Dieu est capable moni et le rebomi Kinshasa zanine. Et ça na batu musu baza ba prophète. Oui. Ils ont des dons prophétiques. Avoir un don prophétique, ce n'est pas devenir un prophète. D'accord. Tu peux avoir un don de voir, mais tu n'es pas un prophète de ministère. Ça se diffère avec un prophète de ministère et un prophète de quelqu'un qui a le don. La différence est à quel niveau? Différence, c'est parce qu'un prophète à ministère, d'abord, c'est quelqu'un qui prophétise d'abord les Écritures. Parce que prophète à ministère a prophétisé avec l'écriture. Parce que l'écriture, aux hommes, on a l'écriture. Mais il faut prophétiser l'écriture. Une écriture, c'est ça un prophète de ministère. Deuxième des choses, un prophète de ministère, il est ange à l'obélakaïté. C'est Dieu lui-même qui parle. Prophète à ministère a parlé à bouche à l'oreille avec Dieu. Zamba l'obélé a tout ni zamba question et zamba répondre. Maintenant, quelqu'un qui a les dons prophétiques, c'est quelqu'un à l'obélakaïté mener la prière. Et Dieu lui révèle, Dieu peut lui révéler à mon vision. Alobi anamoni vision nzamba la kisinga boy boy mais nzamba alobeli yete donc nzamba la kisinga nzamba la kisi amoni vision mais Dieu lui a pas parlé bouche par l'oreille non. C'est là où il y a la différence. Et puis mutoa zanado il peut voir mais pour na kosili salikamba na kopesa ngo solution za kana problème. Mais celui qui a le ministère nzamba lobeli à répondre nzamba lobeli. Tant quand Dieu lui parle et Dieu lui donne même l'orientation de finir ces problèmes-là. C'est une dimension de ça. Donc, on a dit que nous avons lobelé les cambois, et puis si on a souka lobelé nous avons habité ça la boy pour nous solution problème. Mais nous avons une révélation. Mais nous avons lobelé le légni à cause ça dit qu'on a été à créer na nengni toko ta prière 7 jours. OK. Pour na mutuabi que ça ka to matangomba te. Au plus par ba prophète ebela Kinshasa ka tokene mangengenge, tokene luzizila. Nzamba salaka na ngomba te. Dieu peut opérer même ici. Dieu peut opérer même en cours de route. Dieu peut opérer même à la maison. Dieu est capable d'opérer partout. Ça dépend maintenant de l'alliance que tu as avec Dieu. Et puis, il faudrait que chaque appel y a un différent. Yonzamba bengela au place. Netinga.
na koma na niveau que tina koti na ba monde moko boya ba mai mai ba lambanga ba salanga ba cérémonie na nzoto c'est-à-dire na uti na monde moko déjà na sina consultaka diable rempli na ba démon na soki na simbi makila te na zaki miate et Dieu m'a retiré de là. Peut-être Dieu avait permis na kota na monde pour découvrir d'autres choses. Et makamana ko découvrir et pesanga force ya tango na kosaya la nzambe na za na expérience na likola be esprit pe na makamuzuzu. Dieu ne peut pas appeler quelqu'un comme ça. Quand Dieu appelle quelqu'un, il connaît le pourquoi zobengela mutu wana. Merci beaucoup, apôtre. On va finir cet entretien. Mais tout ça, on a élection. En tout cas, depuis 2023, bandi, basala nzambe nyonso bakomba prophète. Ou ali ba bakokufa. Bakanda député misato bakozwa problème na makolo bakoma na chaise roulante. Non, candidat député, il faut qu'on ait la clé. Candidat président de la République. Roland Dalo a lobby parmi les présidents avant élection. Mon quoi qu'on a na chaise roulante, mon quoi qu'on soit qui a robé la libre, mon soit qu'on kufa. Mais Francis a toi lobby élection qu'on a laté. Nani Joe Grace a lobby élection qu'on a laté. Prophète nani azaka na bandala boy Fulgence a lobby zamba la qui c'est élection qu'on a laté. Francis a toi élection qu'on a laté. Presque mais je suis le seul prophète Bolanda et pas confrère na yo Alendele bémission nanga j'avais dit élection ko salama et j'avais dit celui qui va passer c'est Félix Tshisekedi. Pourquoi il va passer? Pourquoi? Parce que l'huile de la royauté zana likolo na et lungwe na nute. Dieu m'avait montré ma fouta ya royauté et zana likolo na. C'est-à-dire tout ce que nous pouvons faire c'est Félix qui va passer. Et j'avais dit élection ko sala. Même pas là-bas. J'ai parlé chez petit frère Nabino Nani Jérémy Luemba na parlé na émission j'avais parlé chez Chic Moukadi chez Bisso TV na parlé qui la même chose que c'est lui qui va passer le président de la République c'est Félix et puis j'avais dit élection ko salama na loba ki élection ko salama mais ce que j'avais dit après qu'on annoncer que Félix abimi na mona ki ngambo ya Grand Katanga désordre kobima makasi makile kotanga. Et ce qui est grave, votre évangéliste Roger Baka, il a dit ça que élection kozalate abina monia élection tebo comme sanga prophète à l'okutate. Mais les élections salami. Mais pourquoi bato apoto bazo comprendre que il y a ezana ba bato benga ba vieux prophète. Bato déjà batikala na kombo qui prophète. Mais ils n'ont plus Dieu dans leur vie. Il y a des prophètes Saoul. Oh, baza susu na nzambe te mais batikana na kombo prophète. Bango tout wana ba rinyaka na mboko. Mais loko moko balobi la vérité zate. Il faut bato ndé moment oyo bato ba confirmer qui est le vrai prophète et qui est le faux prophète. Ndé moment oyo bango tout wana. Et puis soki kozala malamu na émission na yo ba place a boy. Ozui ba otali be émission na bango nyonso baloba wana. Au kati ba place ba ndi ko be élection kozala te o tche yango ko sala bien confrère no moko pas sala yango na CP nango fort a tche sorte nyonso ba prophétie ba prophète ndenge ba sakolaki asala kango CP ça kinga alendele. Donc ce sont des histoires que vous pouvez faire pour ba mona qui avait dit vrai qui a pour parce que et puis ba que Dieu m'a dit. Oh, mais Dieu m'a montré. Et peut-être là, après publication des résultats. Oui. Non, c'est Félix Tshisekedi qui va passer le président de la République. Pourquoi? Parce que il a encore l'huile de la royauté sur lui. Et puis deuxième des choses, après publication, na zomo na tawana et kozana na désordre de kolamuka ya makas. C'est-à-dire au comment après publication na tawana ko kozwa biso un espace à terre une semaine ou 2 semaines et ça na 20 mois quoi mabe ko salama. Na côté à Grand Katanga Tiba Est. Et ça n'a pas mabe comme ça. C'est pourquoi on annonce qu'on a dit déjà Kolanda émission au baby ça na président de la République va renforcer sécurité côté Grand Katanga. Parce que déjà ça ne loko mabe ils ont déjà préparé. Et parmi les locaux il y a aussi des autorités qui sont derrière ça. J'avais déjà annoncé ça comme un prophète. Mais au remarqué ba prophète belé baba ki élection ko zalate. Francis Tatalobi que non glissement ko likamoro boye ko bima élection ko salamate. Mais tout le monde là, ba le kana télévision ba zongela biso na prophétie, ba lobela biso mais pourquoi ko kisamité? Soit élection salamité. Parce que tout le monde a voté. Oui. Yo voté té. Na voté qui? Merci beaucoup apôtre Moïse Kassongo. Plaisir et zananga monabiso. Ya repartager na yo entretien lelo.
bandeko bakolanda biso bazolanda biso, j'espère que bazo réagir déjà dans les commentaires, mais pour nous rejoindre yo to kosala ndenge. Numéro et apôtre Moïse est très facile, c'est plus 243 99 95 25 659. Plus 243 99 95 25 659. Nde numéro et apôtre Moïse. Oza maladie, oza na poso consulter Nzambe, oza na posa peut-être oza na mwana autiste alobarate, nana ba témoignage ebele apôtre ebele. Na yebi ke bitumbeza raté. Bato ba commentaire mabe bazala rara. Donc na sina mesana nango ba ko finga donc mais au plupart ils appellent et ils témoignent aussi Dieu. C'est-à-dire osana mwana za autiste, osana problème à kobota, problème à document parce que ezama misusu ezalaka na ba problème normal ezali, mais quand tu vois un problème qui persiste, qui devient continuel dans ta vie, ça devient spirituel. Ozomona. C'est-à-dire parce que la spiritualité, on ne peut pas les traiter physiquement ou bien à l'hôpital. Donc toute maladie qui est spirituelle, pour nous il faut oluka mutu ya molimo nda traiter yango. Oko luka mutu ya hôpital ya bonzoto te. Et oeza ya bonzoto molimo ekoki ko traiter ya bonzoto et ko traiter pe ya molimo. Ouais. Mais siko ya molimo ba traiter yango na molimo, nzoto ko traiter yango te. Donc c'est un peu compliqué. Benga apôtre Moïse Kasongo na koyamba yo, je vais prier pour toi. Et la main puissante de Dieu va te localiser, je crois. C'est un peu ça. Je remercie Péyo parce que Kotika Misala Nayo, est une église simplicité Nayo. Vraiment, j'ai aimé. Merci beaucoup. J'ai aimé. Et puis, dans ces années, bon, ça, là, on a des les bénédictions. Oui. Donc, je crois que nous avons remis partenaire. Tout ça pour nous, surtout pour nous reprendre Sangomala. Surtout cela. Mais un témoignage, vous allez bien, il faut parler en gros. Du début jusqu'à la fin. En tout cas, vos ongles, vous en avez très profond. Disposez qu'à temps, on a vu très occupé. Naingana bosana, na kopé soko kochela ngata nani affiche nanga. D'accord. Naza invité na Luanda, na Angola, précisément na Kabinda. D'accord. Bolanda affiche wana, botanga affiche wana. Apôtre Moïse Kasongo, merci pour na temps Pessibiso, entretien malamou. Merci également à nos frères qui sont venus bien sûr nous voir, Fabrice et puis Trisha. Donc je pense que l'exercice de Sali battu bien, vous avez effrayé. Mais bon, Bao Bazali quand même n'a pas ça le même exercice. Vous a disposé quand même. Hein? Non, moi je suis là, on a pas ce numéro. C'est pourquoi moi j'ai insisté na bana Angola, bon mon affiche. Borat action ko banda le 22 au 27 janvier. On a déjà les 15, naza déjà en Angola. Pour nous préparer déjà terrain. Donc Angola professeur que vous allez aller sécurité. Donc consultation boye famille atta combien donc beaucoup consulter Angola touro na rataka touro ali boso ko Angola par rapport à makambo mike mais touro yo je vous jure que ceux qui n'a respecté rendez-vous té au moins nzamba sanzanga. Donc touro Angola nazoya Angola bana Angola fiche se bimi bomoni affiche ngwana. Nazo kita na Kabinda tout eza na Kabinda nde bazo yambanga affiche pasteur on moko sala affiche bakomia on a kiangolais na yo tanga te na portugais déjà na portugais donc nazo yangola bana Angola oyo kotika l'état lio et puis na affiche on a bomona numéro pasteur eza wana boko obenge déjà bokangela ba place bana poto za na ndengono na Angola yebise ka apôtre Moïse azo kita Angola donc naza na Angola le 15 na komi Angola le 22 tobandi action na Angola. Allez, merci beaucoup, apôtre Moïse Kasongo pour Nathan. On a vu aux ongles d'ici 2-3 jours. Merci beaucoup. Pour un témoignage, Joanne Gossala Bissoubiet aux ongles, mais faut en profondeur. Pour édifier quand même un peuple de Dieu. Merci à vous. Merci également à la famille. Nous sommes à la fin de notre entretien avec l'apôtre. Alors, merci à vous pour le temps accordé, bien sûr, à cet entretien. Si vous l'avez aimé, dites merci donc à ce grand monsieur Gino Massampo qui nous a aidé bien sûr pour vous servir. Merci à vous et à très bientôt pour la suite. Au revoir. Fini le stress. Nakatia États-Unis. Restons chez Lisa Loboko. Pona kolia biloko kitoko. Repas yaban Africa. Communauté congolaise. Communauté africaine. Et Zalaba Spanish, même américain. Yaka o déguisé foufou. Yaba congolais. Chez Lisa Loboko.
awa kaka na Champaign Urbana Illinois USA esika wapi okokuta meni lokola ntaba motu ya ntaba batula dongo dongo nkoba ya komweta pilipili mpakasa na mosaka basambwisa yango na ngai tonanga nini musique douce okolia okomela kasi kobosana te karaoke détente peba activité ya ndenge na ndenge mamaliza mufinuku ya États-Unis apesi bilengi na kati ya Champagne awa yaka olia madesu batula mabumu ya ngombe ya sexy awa nde epai bilengi elali stress na États-Unis abu pia yakania oyoki omoni o comprendre simba kanga pe bombake adresse na biso ezali se moko 208 West Griggs Street Urbana Illinois 61 801 Liza Loboko mufinuku ya États-Unis nzambe ya makusa tata mama bisika nous zali na mokili mobimba communauté congolaise de manière générale na yeli sous pas na bino pour nous kosala bino cadeau offre ou ya monene ezali cité moderne Africa yango ezana sima na ngai awa. Ça veut dire que tous na maluku bande bonyo so ba yebiango. Alors ma référence on a zo pesa bino ezali zone économique spéciale de Maluku. So komi wana opusani monter juste na droite na yo okomona entrée Vodacom. Na entrée Vodacom wana li okomona cité moderne Africa. So le ka Vodacom muke omoni cité moderne Africa. On a accessibilité bomoni mituka to yenango moko za jeep moko za mutuka ya se mais awa ta auto benga catch ana Kinshasa ba IST ba vite to yaka moto ekokoma nyonso ekokoma sans problème. Oye pour na kosala choix na yo. Je vous rappelle, batela auto za koteka awa za dimension à 20 mètres sur 20. Prix à $1250. Dans une dimension il y a 20 mètres sur 20. Bengangai rapidement na numéro Oyo. Plus 243 999 52 66 52. Qui a dit que Bandoule Kozonga te chez Djonga 3 azongeli base naye na Paris oyo yesika bozalaki kolia komela pe koyoka ndule na niveau ya 2 fois te boyeba ke bilenge zongi na Paris na niveau ya kosakana te chez Djonga 3 awa chaque week-end bilenge zongi ya ndule à partir ya le 17 février 2023 ouverture officielle ya Bandoule Bokozwa chaque vendredi Suzuki Luzubu 4x4 grands chanteurs de mon pays à partir il y a 20h jusqu'à l'aube. Pe samedi, bokozwa CNN Alligator na baninga tout awa boko sepela joli kitoko. À partir il y a 20h jusqu'à l'aube. Pe dimanche sombele suka bisanga. Bokozwa Nokolias, Emile alias de Mingongo, la voix qui cloche et longo na wenge. Poussana tovanda en matinée live. Oyo ekobanda à partir à 18h tina minuit. Kasi tunanga inini. Kaka ceux qui aimaient la CDC. Mbala moko night club to boîte et fungwami à partir ya minuit. Ti ba 5h avec DJ Bobo. Oyo akosepelisa bino na Bandoule pe na ambiance ya kitoko. Malolo. Oui frère, Babi Djonga. Futur. Hein? Nous t'avons reçu la 50 boîtes. La Katakin, c'est Djonga. Chez Djonga Twanga Nantaba, Ezwami na adresse Oyo, Noisy le Sec, Nassime McDonald, numéro 25, chemin de Grou, 93 130, Ozamo Bimba. Chez Djonga Twanga Nantaba, Yangonde Zali mo boko ya ambiance, na kati ya Paris, pe na France mo Bimba. Bana Guine, Bana Dar es Salaam, Bana Poto, Bana Mokil Mobimba, Site FM Moko, Afrique Info, avec Franck Semaï, Yandankala, Twende.